Mais mutu bobimisi mutu vandi 2 ans. Mutu azobimate. Asilaka nyango tu prison asilaka. Avant nous la en pleine préparation et à mi-âge. J'ai dit que tout bimisa moi eloko moko bosi tout celle tout clôturer des monts tout bimisa moi eloko moko boy. Yo zela. Mutu mo ayebi mutu mona. Tout ça moi eloko moko bona. To mikaka moi eloko moko boy. Ah, wata mutu mo mikaka moi eloko moko. Putain mikano pa me ate. Ta miki mo pa ekangi. Abaranga esprit mabe abaranga musa machini mo pa nganga za eloko sombungu. Motis kazali. Bandela abaranga pour nganga za eloko sombungu esprit mabe amusa machini yemoko. Yo zuye au vanissino simple arabe au vanissier pour population tout na forme d'exi mona asila tondreni ma asila ti yo vanissino tamula eta yo production mo weye. Il y a déception te yango ne makambu wate utape pas mutu ya ninga bien yo utape pas de la forêt vie vous savez mon pépé non pourquoi pépé mon ninga ça mon pépé na été. La seule chose qui se dresse entre vous et votre rêve, c'est la volonté d'essayer et la conviction de croire qu'il est réellement possible. LM Corporation est une équipe de professionnels qui met tout en œuvre afin que vos événements soient à la pointe de la modernisation. Vous avez un besoin, nous sommes la solution. La team 4x4 équipe vos événements professionnels en passant par la sonorisation jusqu'au plus petit des détails. Pour cela, nous mettons à votre disposition murs de LED, location d'instruments de musique, jeux de lumière, matériel de sonorisation, prestations DJ, prise de son live pour revivre les meilleurs moments de votre événement, en voiture, à la maison et partout ailleurs. Pour plus d'informations, la SAS LM Corporation vous accueille dans ses locaux au 30 bis rue Denis Papin, 91 240 Saint-Michel-sur-Orge. Les détails créent la perfection, mais la perfection n'est point en détail. Laissez-nous aux commandes de vos manifestations pour un résultat qui dépasse vos attentes. N'hésitez plus, prenez rendez-vous dès maintenant pour un devis personnalisé. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach. Voilà, libanga yo, libanga yo. Nardinoumane nazolela mabanga la boaka bandeko nangai. Très cher internaute, il y a Congo Mokili Télévision, vous avez plus de 80 000 abonnés, vous allez copier sa confiance. Merci na fidélité, merci na patience, merci na bino, vous allez partager, vous allez commenter. Bah émission Source des Stars, il y a Dardine Timba Newman, émission Source des Stars, et ça émission Oyo na Laxabino ici quand wapi Nzambe à Lokotakabatu à Tomboli Bango. Nous sommes dans la commune de Ngiringiri précisément na avenue Bondo, avenue Oyebimsela Biso il y a un grand animateur, il y a un beau cannabis na combo, il y a Bercy Moana Oulelo a commis Afro et Bendi. Naye, tokomeka koizwa moi quelques témoignages à bateau ba mona les passé naye bandeko naye ba master naye to la sabino pe sika uta donc émission oyo la sabino juste et sika oyo ba star ya mboka na biso to la sabino pa ba Bill Clinton to la sabino pa ba Ferregola to la sabino et pas ya Tutu Kaluji mon premier merci na ba appel ndengo benga nga vie féliciter nga tukanga pesela nga bien to la sabino et pas ba trésor pour tout to la sabino na njile pas ba biscotte mbala lelo to zongi na Ngiringiri parce que Ngiringiri ezali celle commune oyo bimisa plus de 10 animateurs oyo pena bakanga mboka na biso alors il faut toujours kozongaka voilà. Merci moi na abandi carrière na ye na balabala comme artiste nyonso babandaka après kolongwa na balabala kende ko tenter chance na ye na culture pays vie oyo avait na biso mkuwa bongo waze kwa donc na pesi vie na biso mbote en passant donc akuna asala ki ba cri oyo kangaki lokola ba Nancy Bayo. En tout cas, Nasiba Yozaki parmi les meilleurs cris. Après avoir reçu la moi, la cérémonie qui créé base, tout bien bongo, namasanaye bondo bongolo voilà. Combo bongolo donc il a évité ça toujours. Permet na Bercy moi na ba créé base na vient na biso à guitariste Pichu Concorde qui Bercy moi na akufi. Alors message wana et nerva kama
makasi président Oazé quoi et puis ça a vraiment kanda alors le président Oazé a une décision ko bengana Bercy mwana na orchestre na aye ko tenter chance comme azaki jeune moko agence jeune moko courageux a tenter ki chance na ye na G7 ya fait rigolo ba golo ba yambaki kuna nda bwaka ki cri o kanga ki lisusu koleka passe ya pamba ki wana tilelo ezongi sa banuko ebele giga donc passe ya pambe mobali mobimbe donc ba ki fwendende sika ki fwendende bima après quelques temps isimba ki tena fait rigolo aye kolongwa longwe fallait azonga orchestre tout attenté chance et place mususu mbala moko maison mère esika président Ferregola auta esika wapi toyokaki rien que test ya pamba eningisaki tempo ezaki parmi ba test oyo parmi ba cri ezaki nango pe crité d'ailleurs ezaki juste azalaki ko réclamer c'est bon doit faire du tempo et comment qu'il la cri et ça là qui est en tout cas ça là qui vraiment succès nae pembeni ya Weranson malheureusement ndenge to monela kana test na ndenge to yoy ko jouer na générique ezalaki ndenge moroti il faut que le vérité et après quelques temps à Longwe kolonga longwe moi mekatomo kama be salami obika mukile tamulanga na bonheur na malheur avec ko sala accident na maître mbata ou to souhaiter pembeni ya Nzambe donc kimia na ye mutema na ye pardon molimo ne pema na kimia donc accident moko sama ki na bandal juste na métro maître mbata akufaki ba condamné Bercy mwana quelques années il y a prison boyebi l'état na biso ndenge zalaka donc justice c'est ça qui musala nango comme il faut après quelques temps toyoko yoka Héritier Watanabe azwa ki charge ya olandela Bercy mwana na prison asala qui vraiment procédure oyo esengaki baye ko pesa Bercy mwana liberté provisoire ko pesa ba pesa mwana Bercy provisoire en tout cas ezalaki tamoko ya isengo parce que to perdra ki le ya ba animateur oyo bazali ko pesa biso ba cria bien donc aki afandi na prison grâce à Héritier Watanabe Bercy mwana ayoko zwa liberté provisoire en pleine préparation. Il y a mi-ange, mi-démon, oyoye mutazalaki cerveau monteur, il y a générique cerveau monteur, il y a cri et beleux zaki na katuana Bercy mwana pendant le confinement président na poto il y a beti efo ebende zali générique na komba libanga bandeko na ngai surtout bandeko moto nde bazo pesa générique ngo elengi na ko sauter générique wana clip kitoko son kitoko nani encadré Bercy mwana tina niveau wana très cher internaute zalaki batumoko donc deoka songo voilà une équipe na mobimba basala concept moko ba favoriser ba valoriser ka artiste o basali na talent est-ce que Bercy mwana a toujours continuer pembeni ya Héritier Watanabe to ako continuer na carrière oyo ye moko aponia bandoko sala ba biloko wana ba Afro Congo ibwana ezali parmi biloko oyo toyoko luka na avenue Bondo na ba master na ye na bandeko na ye ceux qui peuvent membre famille ba intervenir et que ça la bien tika na remercier Christian Kachama 001 na pesi mbote maître Somida Hôtel Impérial na pesi mbote Michel Baz ancien musicien à maison mère en tout cas na kisasa ba bon séjour Michel Baz sans oublier madame Doresi bandeko belé na boaka bino bomelanga mbongo venanga gotie bele omelanga mbonga mabanga na buaka yo omelanga mbongo lelo libanga elandi yo donc gotie bele na londo lungi lukumu me okabarate alors lelo ko toujours bele libanga générique esimbi o elobela biso bato simba micro tika na remercier mama Amanto moto na Nzambe mo mama social ozali na kisasa en tout cas bato nyonso botala kadadi ntima na Congo mokili télévision na pesi bino mbote pe na pesi bino libanga tola na moi quelques micro baladeurs auto sali comme ça tozongi la bino na des annonces koyeb sabiso comportement ya Bercy mwana na bomwana avaza la star za la ginde comportement ya Bercy mwana avaza la star azaki mutu pe kala ndenge bato nyonso tu bazali ane ko sola bato bien azala bato bien pe bande ki succès na bo jeunesse si lelo comme star ami grand animateur ti si bazaka na succès na ye donc on dit ko vivre na bato bien ko sekana bato azaki play bato ba traiter moi kuluna moi un peu brutal les comportements genre na musique to banda na ngokala zala sincère donc banda na ngokala po ko sakane pa na eza wa don alinga ko sakana trop et moi ko sakana trop ana siko na kimukolo to comme star yango ko ani ko sakana to ko sakana te ya bazelu ko sakana te ya ba bien ko sakana batu do place za ba mona ka te besa za wana misa za wana donc wana nde siko nde
Voilà, merci moi après prison, héritier Watanabe Bassina qui contrat naïe fallait à Kota na la team Wata effectivement Kota qui a celle presque une année si je me trompe pas, puis il y a héritier Watanabe en pleine préparation, il y a générique, il y a mi ange mi démon, to Monica Kalibanga et Bimi. Libanga et celle moi bouleversement bato bazoye baté ezali ya héritier Watanabe to ya yemoko. Te waneza mutu oyo amoni bersa na domo robo ya muziki ana étoile moko bo place za bazo ko etufa ngo trop Wapi te place azali place azalaki na latine ne ko etufa ngo to moni lo moni za ko donner messia abeta rabala ebi ko beta bale mais tongo zue temps ebele ko vana sena ndaku abeta te ko beta bale za moi pasi yo senga tonga entraîner mo azui ya mo te joueur ebi ko beta bale 5 fois tien na terrain à travailler abeti sona lu ko équipe mo ko tchai wana après te adon na ko lo bana tindeni atele non après une année 2 ans ay baté truc ay baté na otekele lobby wapi na otekele lobby wapi ndenge ba bexi bazali mais ça grand animateur mais ça ko sala te ka fa na ba carrière mo ba 2 ans une année avant na banda ko boka rati itake ana talent na ya musique biso pe to le lève faut to linga to fa na pe bato ba jaloux bazala ba seka seka so ata misa na bino po ba ko meda ko seka tala misa na bino zo yo kana te boy ta banel bazo yo kana boy itake ye da musicien ou bato bazala na eti ou ba yebi eti jusqu'au to yebi pour déjà to yebi te mama musique comme on makamba ballon question nga sou kezali merci moi na continuer na système o ya fo ebende c'est-à-dire beti générique ni moko afandi to akozonga orchestre la team Wata wana sikoyo essaie de prendre sikoyo na ye moko voilà pour na biso na ndenge to la carrière na ye afo ebende libanga etikala bongo libanga ya libanga pena pour na biso ba libanga wana za fier na biso pe ya bana ngiri et ça la biso pena bien tout monde ba biso avant na ba commune ba mona wa innocent ba mona ba guest ma wete ba mona ba nani pe ba ba leader ba marque na ba ndenge biso pe zabe le lope to fe pe na veni na biso pe na quartier na biso na commune na biso total appel leader na biso pe Bercy mona le lope libanga pe na ba Strat TV ba Africa TV partout ba Hollande la et ça biso bien donc voilà merci beaucoup merci Ekolutu limbisa biso toujours en plein élevé donc tout ça awa na venu oyo bobimisa star moko ya munino azo sala fierté komboni nani star o sala azo beta mikolo voilà Bercy mwana yemta kangi Bercy mwana après obima prison asalaki contrat na la team Wata mais apparemment respecté contrat na été c'est-à-dire abimis même pas générique moko décision ya kokangisa ye ekozala te pona likamuni pona contrat ya signé ki yena o héritier Watanabe te na Wata signé contrat te ezaka lokola ah maso bimi ah masa neno bimi ya tout ça moi loko mongo boy ndenge zala kaka a signé contrat te soki contrat mais to ngolo ngate voilà to ngeko ngate voilà contrat ça te en tant que grand frère ya Bercy moi na ozo souhaiter Bercy moi na continuer na style ya individuel ou bien azonga na orchestre ah siko bat ba monya mo be pour musique eza makila to yaka sima batu te nga c'est bien to nga mona courage petit donc to betane to kendile bo voilà donc eza pena ndengwana est-ce que kopesa biso moi témoignage ya petit na yo ya leki na yo ya bomwa na bande ko se comporter ndeni parce que batu bazo traiter on dit ça un peu trop brutal on dit azo réfléchir au bout quoi te yaza ndengwana te batu banga tsa ndengwana mais azandi mutakanda même nga vana kate suki ona mukie avant kati suki ngai bagi balina bols ala poto bale bagi balina kati bango suki wana mukie net ba pecho avant kati suki fona kangaye pera bi kangaye pa kangi na vandisi wana kati suki pa na biso ngoto kolia voilà na kati suki donc brutal yo mtu kanda do yo bondo kansa nga za mtu mongo donc yo te ta des autres rien donc kana ndenge na ye asalbe kuluna te voilà aboma pe mutu te si vous regardez témoignage moi qui n'entend mbeli asali ba kuna rien ba kosa il paraîtrait que héritier Watanabe muta facilité qui a la liberté provisoire monité que ça une façon ya kozala un grand liboso ya muta facilité qui même pas na générique moko mais mutu bobimisi mutu vandi 2 ans mutu zo bimate asila ka nyango de prison asila kaka avant nous la yebisa ok en pleine préparation ya mi-âge j'ai bisa ok to bimisa moi loko mongo bosi to bisel to clôturer des montu bimisa moi loko mongo boy yo zela mutu mo yebi mutu mwana tout ça moi le mongo na to mi kaka moi le mongo boy ah Wata mutu mo mina mi kama le mongo bite mi kana pa mo yate ta mi mo pa ekangi Scoti ba meka ke loko wana ye Wata s'attendait te ke kopesa succès s'attendait te pesa biloko boy abika ile mo betele kana ga pa ekangami
Un message na Bercy Mwana, un message na Héritier Watanabe. Te ezong mambo ezango na mboka ne mambo memana ne bingi bango ba misine ba memela mambo na bango. Donc mutuna muta zaka bien côté na na ile usolo bayate. Merci beaucoup. Merci ga. Ba animateur nyoso ba bima na ngiringiri moi liloba parce que vous bimi parmi ba meilleure commune bimisa ba meilleur animateur. Ba tu bayebi. Bino mo tanga boyebi. Voilà. Ba animateur ni ba bima na ngiringo to bayebi. Ba mpe bazobeta kaka. Voilà. De tout côté comme bayebi kaka. Merci beaucoup. Na sepeli. Voilà, très cher internaute, vous continuez toujours na avenue Bondo wapi. Nani? Shadi Mwana. Oza nani po na yoki mwana mungu na kati wana. Naza petit Bercy Mwana Frebe ndio kwa sikaza na pesi mbote abaranga nga esprit mabe abaranga musa match ni mopa nganga za lokoso mbungu. Mbote sikaza ni. Bandela? Abaranga nga po nganga za lokoso mbungu esprit mabe amusa match ni yemoko. Ya sikaza mbote. Voilà, vous comprenez que tous allez na l'un avant de courir Bercy Mwana donc tout ça vraiment na quatre famille à Bercy Mwana ndiko na Bercy Mwana vous pouvez savoir son témoignage na le passé comportement na yeza qui ndeni Rambo tu wana arrivé moi vraiment cool vraiment bien vraiment social il y a un petit assemblement azaki moi mtakanda so mtakanda za mtakanda faut années limite ba j'ai comprendre tu as finalement bon nga boté funa sala o ya lingaka comprendre sina sala o ya lingaka wana bien to sana ensemble ça bien na surtout Burundi parce que question moko na zeko tuna lelo Bercy Mwana signaki contrat moko il paraîtrait bien que biso ni venir surtout moni on ante mais parce que na ba propos ya Héritier Watanabe na télévision avec ya Bercy Mwana bossa na te que bo signaki na nga contrat lelo a décevoir en pleine préparation à disque mi ange mi démon yokuti ba bi que ozala na kata clip wana donc c'est que yebi kata ngo bien asali libanga monite que ça façon moko rosalingra liboso ya muta sauva qui na prison makala te na sasa bon to bandeni tant jeu ti ga jouer alors par exemple Messi hein a jouer maman na rôle fort na 10 ana parce que yo jouer au vani sino ra simple ra au vani ici pour population tout na fond Bercy Mwana asila tondreni ma asila ti yo vani sino ta mulai ta position mo weye bonjour prêtre de Kasongo prêtre libanga fo yangwana ekangi monde ti partout dans ce boko libanga fo mutumo azui atalise makamute a produit voilà nous atalise ko parce avani mais aboka ba tous les généraux tous les dégénérés aboka c'est tous les dégénérés kana ba clip juste ko bimarati ba clip bimarati atalise ko parce avani ba to asilati parce que production yesu ko ba prêtre de Kasongo asani akiba prêtre ba signer contrat babeta fo voilà tozali bosso le pango ya ba Bercy Mwana donc moi le pango ya bien au moni yo et ça pas ba Bercy Mwana donc vous allez comprendre que Bercy Mwana on dirait que la vie a passé parce que le pango ils ont déjà quelque chose est-ce que va ko permettre biso côté pas de problème madame moi ma belé ma belé pas de problème ko côté na biso pour rambo ya ngoshina rambo esprit mabe le papa Bercy Mwana ouais Bercy voilà très cher internaute ya Congo Mokili télévision bourgeois grâce à travers émission Source des Stars au côté le pango ya ba Bercy Mwana donc très cher internaute vous allez comprendre que le pango ils allaient pena na ba confort est-ce que banana batikala batikala père papa azali papa azali père ke boulot ke musala yepe ta star jamais on va na ponga famille star munene bonga mona ti al pongo ngo papa yape ko Lubumbashi quoi tozoli al pongo wana parce que le pango ils ont accédé à moi quelque chose que moi ma cambuza bien ba Bercy ba kola na moi passé apparemment te ba Bercy kola ba passé ndé mo boete subazala tozaka na katikati ka wana na milier passe na biso tozaka na katikati wana kola biso likema mo bote mo ndali pango bia to baluka boy cameraman yo aider biso pour bazwa pena mobimba lo pango donc le pango bozo mono yo isika o bimisela biso star ya monene na kombo ya Bercy Mwana vrai nom ya kanani Simon Simon Mwana papa Simon pour ça de mama minene ta ko mula Simon dia ya ko ya bikamu sidia ya professeur dia ya ngala ba mwana abaranganga amosa amachine mo punga za trop lokoso mbongo to baka na biso na ba esprit mabe Bercy Mwana fo ebende na biso ba jalu na libanga boko kiti
bobule ndegeni babusambo na libanga beti avant confirmer ba fongola ezobeta ratisi ko ezobeta kaka tous les boîtes ko kindi o boîte les millionnaires o ra libanga afo ebene ngwana tupesi makambo boza subongo zo ya suswana mwana mobali wana suko bimi ba s'abonner dia calamité bientôt zo bima na boka su bon moi besoin sur tout bétain de l'option moi simelisa ouais t'as dit clip tout comment tout les tout ça c'est même fou. Merci beaucoup très cher internaute. Ah ouais zalu pango ya ba merci mwana oyi mokalobi Simon mwana. Voilà très cher internaute merci na osé mwana Djogo donc aza parmi ba Djogo bazali ko promettre na mboka na biso na ba faire découvrir ngai muntu abetaki studio ya Mbunda ya Afo Ebende wana donc muntu abetaki Mbunda wana putukutu na kati ya Afo Ebende na nzembo ya libanga yeyo donc ndeko mbote aux artistes et musiciens aux orchestre to bersa récupérer ki okalo ko za mwana veni na bango te ramondi mutazwa kinga azenga na Afo Ebende na beta na pesa makambo ya libanga na pesi makambo yango bomoni donc mbundo to yoka na Afo Ebende na nzembo ya libanga wana yo muto betango na betango. Ah félicitations hein. Merci. Bon structure yango ezandeni mais kana ko faire découvrir batu Bercy moi na en fait ya tiki na yema orchestre alinga sa la carrière ni moko to asala orchestre. Bon Bercy moi na minutes oyo jimora lobité apesa makambo nani couleur abombaki abimisa ngona batu bamona okuna vandaki mwa mingi tembele avandi apesa makambo te alors moi tamoka epesa mi elo moya muki ebimi mais batu bamona ko baje mais ebimi epesa makambo. Mais générique wana beti vraiment na somoka bien beti clip moko kitoko batu ba sepeli na makasi message wana Bercy apesi surtout na biso batu boka batu vie na ngai Gauthier Bele na boka yo trop vie na ngai na boka yo tena zo bela na mikwa Kongo mukili vie Gauthier Bele na boka yo trop futa ba nyongo na ngai soki tena otielo libanga donc concept wana ezaki ya Bercy to ya Afro Congo. Bon tezalaki ya foko monte yaki ya yemoko merci ya yemoko lobité pa betana style mo ya yemoko ninga Afo Ebende ya mwana apesi maka mais elo mo ezali na ebimité mwana mobali bientôt ekobima boyoka lisu makambo lwa bombeli bino ya bien siko message nini koko yebisa na héritier Watanabe oyo aza dessus après avoir que celle c'est musale belé vous savez studio za la cher hein ko futa studio surtout na ba générique elle a vraiment trop cher pour nini mo pesa yeno chance cité ba générique ya Bercy ya mi ange mi démon et bimasima bosali makambo na bino ya ba Afo Ebende oyo te bon biso tona problème te biso ni makambo efandaki nango makambo efandi to pesi makambo de générique makambo pesi makambo Bercy mona yembi makasi mais efandi ka boye pour rien mais mutu moko ayekaka Bercy bitano mo logo nan to ebité mais mekanan ameki pe epesi makambo siko to salani mais président wata la pesora bambote siko sali makambo bien o sali na biso tokobosa na ngote mais ezandi kaka mamandule binomo boye bindenge ala tanto kuna tanto boye mais ça on a yo soutenir Bercy mwana azonga la team wata to atika na style na ye ya Afro Congo te mais ngai ndinga ngapona ngai tutikali na Afro Congo topesa makambo bomona ba couleur ezali ba couleur elibangi bimaki mais ba couleur ezebele ya kodefa nyongo nanga ezali liboso eli donc makambo epesa maka toujours makambo ezali. Merci beaucoup na bakini so Bercy mwana sala krini ne marka yo bonga tripine maka ngai na siba yo betangona nga Bercy nakendaki na feta banasi nakendaki na feta banasi bandeko oka nakomi na feta banasi bandeko na feta banasi namelaki masangane ya kio na feta banasi nabinaki muziki ya tisira pevi ekomi na kozonga pale ramoli ya koko napesi mbote bisiko zali mon patron napesi bisiko zali napesi maman Sandra monke bisika zali na bébé na biso auti kobutama bientôt mais tobombi kombo tokopesa bientôt. Merci beaucoup très cher internaute tozali kombo na nani Bercy mwana pa bango wapi pa bango kana moi portail to pa Bercy mwana
Comment on apporte yo ndiye bazaki na la rezaka ka Bercy mutabongisa lupango to père na bango pe na moi chiko. Ah mais à part ça no Bercy mo non pas bon makambo kuti makase ça na koto. À part ça yé mo non ça va chez bango lisu makambo makase ça lisu. Voilà. Bercy moi na à décevoir héritier Watanabe ou edaki pour abima la prison les lois kimi asali makambo na ye. Un mot d'abord na Bercy moi na pe na héritier Watanabe. Bon, il y a des déceptions par rapport à par rapport à mon pépé, ma cambo. Ningi singa kiga ya makambu. C'est simple mon ninga pas luka bouja ma bépété. Wata pas ou pas mutu, alonga pas mutu, ça peut pas aller. Pour un pété bex pas ça peut mon pépé na yi. Ya ngo ma bête, ya déception te, ya ngo mon pépé makambu gara. Il faut la jéza ngo bongo. Ya ngamba libangati. Kiango isali obe bien. Ah, train ça nga bien makasi, ça nga bien makasi. Yo linga libanga. Alela libanga fort. Boire quelques personnes, ata ba personne bongo te boire quelques personnes. Yo na spécial chance boire deux personnes. Ah mais libanga ngo yango be ça va iso na boire mabanga ba mbongo ba tsa ba l'arte donc. Ta ba libanga na hello be ta ya pas journaliste ça vous mentir kra libanga na krimoko et juste mutu tout. Voilà. Auto o ba boire si tu biso ba to sima voilà. Donc écris moi bien. Mais ngali ngara mingi de kenge. Donc boire kenge. Motozoliana yende mota koboma yo. Motozoliana yende mota koboma yo. Tokoliana ye kenge. Donc merci, continuez à chemin wana. Il y a déception te yangonde makambu. Wata utape pas mutu. Ya ninga bien. Yo utape pas de la forêt vieux. Vous savez mon pépé non pourquoi pépé mon ninga ça mon pépé na été. Ya ma bête ko zo ninga ma bête ya ngoka bonga mon pépé. Merci moi na G nga lela fort so nga ki moi si nga be nga mobile nga do nga ki moi si donc nga ta dessin bureau na si masanda moki na pesi me ba mota to. Merci beaucoup très cher internaute na pesi madame Sanda moki ndeko na nga lo ba na pour mutu moko bwa ko na kombone na kanga te mama libango na ngo bwa ko felete boka ka mutu ngo rapidement wana penza mère na nga penza à partir à France maman mi fille motema papi motema ya papa Kadi papa na ti pa za mote belé penza azaba ndo belé mikili masono bwaka bangwa bafuta liso libanga to lingiso felete libanga to lingiso felete to moni ndeko mususu ndeko boni o baini dona ba manipaka ngo super succès très cher internaute na mboko na biso to créer kaka Congo za mboko ya Mac Mystique après à Guinée to kotisi Maipaka donc Maipaka na soko meliango soko betaka moko sebaki il faut se retrouver na 5 donc ba mère balinga kutite mobali na yasimba Maipaka bazo teka ona njili na ngiringiri na comprendre te comme déjà Maipaka wana eza mystique voilà ndeko kombo nani Shadal ozali mwana ngoto na venir à bino bimisa star na kombo ya Bercy mwana okopesa biso na moi témoignage muke ya Bercy mwana oni bon Bercy mwana azani mantana na biso ya quartier oto bimisa na ngiringira o muto obila zo banga na minito ezande Bercy mwana do Bercy mwana bina bondo chez bon yango bunyi mo bo filmer bo moni na kati da pel panga ba Bercy yango bon na minito na ngiringi do za boy animateur to tika lega mibale voilà eza makitosha na Bercy lelo muto obila zo banga na minito na clip o Bercy o azobeta libango obili pe mo akosete na pala on a mona nini o china ram Bercy ne c'est que petit da comme na vibration ma makase de la forêt yangiama a négligeara muto makase na minito na libanga zo beta na niveau moko ta na kina lufwa na yoka libanga na matadi libanga donc tina minito tina radio na pala na ngai na na pena libanga nde na zaboy na mwasi na madame libanga wana ondieza pe nze momoko yeye na momo fallait pas à Bercy moi na biso nyonso yebiki bakangaki akotaki prison tokobandela lisolo wana te mais mutu oyo asungaki abima prison c'était héritier Watanabe ataki mbongo na ye na ba relation na ye kobima bimi pa arrêter basala contrat moko verbal. Et Bercy moi a respecté contrat mbala moko en plein confinement batu bazo kufa ye abetine libanga vraiment quel niveau de déception à décevoir ndeko na héritier Watanabe eza mambo ya kati eza na batan tebi héritier Watanabe do aza ministre ya Congo na pesaka ba merci place aza ayebi petit na yo na studio zaka na ye ayebi ngai na mimaka bana ebele ba na oyema na générique à Bercy ayebi na pesaka ba mbote ebele mais eza na batan yebe na za bon orchestre ne ba animateur bazali mais ataka société
ata la société ezakala biso pe to fela bana mais société to saka société muke mais société longa na aza alimentaire on sous pe ba fitting to mona na biso ngo kabuya pe bengisi na ne robila bengisi kabuya salima grip ba se générer dans ndinga système bon mais il en watan il est nango wata asilika te ataka kanda te liboso ba ça pona e eza le rôle mtu mobo oyebi bolote ko tina chantier mobo mais ozala na niveau na bani taba avancer na chantier na yo zala na niveau tant ko bima boy obetima chantier na bo bisina ndenge ba système bon mais ataka souci. Bonjour. Kombo nani? Jemima Kanda. Ah, Jemima ozali mwasi kitoko na ngirengi bo bimisa ba animateur ebele mais lelo tozo le beli solo ya Bercy mwana. Oyebi Bercy mwana va à la célèbre tout avant tant a commis célèbre. Oh, na ebe kala. Wanza fo ebende. Ya onsko libanga ndenge beti biso basi pito lignon mais makeza banze mo we mais biso basi to lignon. Oh mon. Ya on azaka leader na biso. Ah leader na bino. Azo sa musala kitoko mais apparemment zala moi trop brutal est-ce que Bercy vraiment zaka na éducation ou mutazaka na depuis kala to besoin on la musique te azana éducation na bandaka yande nayi yande ngene depuis kala depuis parce on a banda ngokala kala ya te kam sunda bani musique te banda kala ti am so banda ofana tangu abani ba musique neta keneba we rabwe ya zena ma brutal nayi o mon on sko moya kata ngopelete akena na ngati na nze monel banga zano siko a décevoir ndeko na héritier watana ko edaki j'espère biso nso yebi histoire que Bercy moi nazaki na moi prison mutasunga ki ezalaki héritier watana bataki relation pe mbongo na Bercy moi nazaki liberté siko lelo apparemment Bercy moi na décevoir héritier watana be te ya décevoir te ya kam pepe kande ezala ya ni mpepe ndenge ezala il faut que luka moi iska moi we pona ezala moi ningwe leader aza nani héritier ka leader na o mona moya ke iska msusu ezate po yemto asunga ye na mapuza makambe bele moya décevoir ezate mais ezama mpepe moi we asani ozonga ne kama bo papa ne. Merci beaucoup. Voilà, très chers internautes, vous allez toujours continuer na micro ya Congo Mokili Télévision na avenue Bondo parce que to komi biso na suka mais bandeko nyonso na bwaka bo pesa mbongo te bo sangisa bambongo na bo futa parce que na lobela ka mabanga na ngai na lobela ngo à suivre. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.